Toyoki Naomi Barcelone azoli la lar na ye. Natike lioton. Pesanga mbongo nanga. Pesanga mbongo nanga président Caleb na bona nga ba problème pesanga mbongo. Est-ce que c'est vrai? Ils ont $12 000. Parce que a escroqué depuis 2017. Natike là étant à réfléchir. Ce qui est à $12 000, tu sais que président Caleb Toukeba na président to Norakaye, tu pèses ça que ba respect belé ba arranger dans l'amiable. Donc ce qu'on a na te boutaka depuis 2017. Depuis 2017 na pèse na la président grand frère na ko même mbangu te. Que président Caleb azana ba fan naï. Na mbi Barcelone pe azana ba fan naï. Mais ce qu'on a zo senga na ba na poto. Président Caleb tema malamu. Zala pena motema malamba oba mona nga mabe bo me ko pesa président Caleb monga c'est la tabande ko na bino voyage tant on escroquer bino ne bo comprendre qui est lui bato bozala kana bana Kinshasa bo baka te kangisa ye sala boye. Bon en fait c'est un dossier na président Caleb par respect et comme na niveau qui a monté à mabe $1000 na kina ninga pena ninga ko vivre mais vous n'avez pas voiture na sombi le lobi na kina betani ku les accident panza na ebi kiti na sombi ki voiture et betani ke sala accident na bois ki ba escroquer ngambongo mbonga Congo za mbongo na ya pasi président Caleb mbongo na ya pasi na tike liotan ce que on ki wana ka escroc muto sala le hotel président Caleb peut-être ngane non sala le ngani na zape bena nitso nga pe na tomboki na nga kola mbongo na nga do na revendiquer ba droit na nga na revendiquer mbongo na nga na déclarer mbongo na nga chaque jour soki na lali na lotio na leki na banjo le mbongo na nga po le peut-être na na bilamba na le mbongo na nga même sur deuxième tour na le mbongo na nga ce que malédiction na maudire yo parce que comment check TV yasi ba mutombo comment check TV yasi ba mutombo. Sali mbote mingi na bandeko bosolo na biso à travers le monde. Jerry Kobetox Nabino Yeyo dessin et c'est de la presse, votre humble serviteur. Merci ndenge boponangai, merci ndenge to ça la rabino toujours musala yango na ebisa rabino bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne Nabino Congo Check TV aux vidéos partagez les moninga oyo bozane bami na Facebook bozane bami na WhatsApp kozala égoïste était panza sango po ete bana mboka bayoka information ezoleka à travers votre humble serviteur Jerry Kobetox oazo pesa bino vraiment alors na kokene ko pesa mbote na boss Sebu Mutombo leader à Pembe. Donc talaka boulot pesinga tozo saela rabino kaka lelo bana kini bana monde entier bana partout bana Canada ezaya ko yinda mabene internet parce que jira ya kaka na marambo yo pona ko pesa bino ba news pona ko pesa bino ba information yango bo moni fona nga na ebisa bino désormais faut bozwa kaka drapeau ya Congo na sima eza boyete ba bonne nyonso ya Congo check alors lelo to moni to vandi kaka boye ndenge to zaka ba journaliste et to vérifier information mbutu moko zoleka na kata théâtre mbutu moko zoleka entre les deux artistes président na mona na ye j'espère que botela yi ba vidéo le wa biso to zaka bato to yaka na mode d'ordre exécuté Jerry Kobetox ça yaka ko pesa bino basango na koloba mingi te boyoka Naomi Barcelone maramba lobi pona par rapport à affaire, il y a $12 000. Na grand frère na ye Kulutu na ye Caleb Toukeba na wazali président ya Sina ba faire rango e bandaki ndenge nini ezalaki ndenge nini pona internet eza ya koinda makasi affaire $12 000 à voyage il fallait Barcelone Naomi Barcelone na mwana na ye ba kende mboka ya mindele mais ba lekela ki par ndeko na ye grand frère na ye Caleb Toukeba na Oyo lelo Naomi Barcelone les propos tennis en engage que moto a lobby ango loko anga Jerry Kobetox serment na zarape au milieu du village mais ceux qui bo bungi nde na yaka siko na laxi mupanzi nanga to kene na to yoka maloba ya mwana mwasi oyo ndenga zolo bana mawa ndenga zolo bana pasi e bongo to zonga to commenter na kotika bino boyoka na pesi base na ngai de pesi bambote belé président Chibaba Benda, le président fondateur ya base ya IDPS, Coco Pangasudi, Bikou Lebrun, Frankie Frank, Apombenza Firenze, Doli Kamani di base ya IDPS toujours soudé.
bokende kolanda audio wana boyoka ba vérité normi Barcelone abimisi biso tokoloba mingi te mais totikeli bino tokene na régie boyoka ndenge normi Barcelone a se déchaîner azoloba na mawana kanda pe na kolela à faire $12,000. Check. Normi Barcelone a habité par rapport à dossier na on a Caleb comme la niveau. Bon, en fait, c'est un dossier dans le président Caleb par respect et comme le niveau qui est à monter à Mabé. Parce que à escroquant depuis 2017, Natikela est temps à réfléchir et tant que les boss et tant que un leader dans bon on a oya lia escroquant na passeport na moi si le na zo ta passeport ya ngana mwana te ba escroquant na kiri na bon d'escroquerie bon bazana ngo aloba na pe elote yango ngana oloba le président Caleb yo yebi na 2017 to na tuna kayo président la do yo malembe parce que bani ba bon escroquerie aza artiste yo na ye beaucoup mai na niveau ya ba kende ya passeport na ndeni non en fait président Caleb qui vient nga Azaki vient avant de poster la banzonzing la Sinar TV. Donc, toi, on a voyagé en 2017. C'est 2017. Toi, on a voyagé en 2017. 16. Non, 2017. Toi, on a voyagé en 2017. On a été en Angola. On a vendu habité. Nous avons président Caleb, on a vient à voyager à Zonga. À cause de piste, quand les alarmes non, il faut tout na bateau voyager. Même sur branché au Moutou, à Selo Marambo, il y a voyage. Dès la contacté quand vient allo président à Barcelone, ok, bon et bien, président on a ça maramba voyage. Au cause on a battu au basala maramba voyage était. Donc il y a qui pas vieux et tant que grand frère, il peut aussi m'aider. Vous comprenez? À quoi que aider dans dossier à voyage. Tant on a bengi bon président Caleb a ebisanga. Barcelone. Oh, yo luka batu ndedi ngamorom na salango. Donc ngai tozalara na équipe na biso to sala makamba voyage bon na mloba a gloire à Dieu vient na ana mondwana a sala makamba voyage donc na ke pas vieux na ke pas vieux yo témoin to kinana yo tina GB place Caleb bazala to kena to solo la bando senga bambongo nyoso so senga to pesa ayo voyager atiki biso petit frère ne griffe abi a griffe olandela dosa na minyoso ba senga ngata avant na pesa leki nembongo soki o $2,000 ebima na benga président Caleb le président toi na griffe position Barcelone griffe c'est moi donc soit 5 bino mbongo et ça na part nanga to ça griffe wana petit frère na petit frère ya Caleb ozomona ngala bando pesa bambongo to bando pesa bambongo après pas auto kende na Espagne ndeza bona na mutuku na to kende Espagne to kuta mututé ozomona ya liboso to babetinga no rejet babenga rejet hein ba rejeter nga tozongi na biso pe problème ezate président Caleb ayo benga sou biso ba solo na maman biso ke non moi maman moko boye maman Charlotte ye mutasalela moi na ngai na bana bakenda poto donc azali maman bo désespéré donc ndenge zawana non mia la tranquille barça la tranquille mbongo wana en tout cas to bana ba dossier to bando pesa ba mbongo e pa maman wana sala ba yebete so ba visa lokuta ngani nazabona na kanda makasi ya président Caleb mais na boya kana ngabso to ba makila mabeba makila libata oyo manke ba oyebelo nini na sete ba mona ka impolitesse mwana ozo comprendre yango ni na vanda ki na bité na c'est la non maîtrise parce que na ba 2017 na peut-être ba tumususu ba ninge ba yoka ki ba na kufi na tension parce que na génération na biso boy moi siko simba $12,000 à sa voyage na mwana ba escroquer et pas au azandeti ya na ya musala donc na koka ki supporter ngote ozomona to pesa Caleb comme mama na ba yobi misela biso mama na soka ina ndaku ba ya kana griffe leki ya Caleb oh makambubu esali to pesi mbongo makambubu to pesi mbongo pa ba visa e yobima ngakutu tozala na église président Caleb mutabenga ngezala ba jour à poisson d'avril ya année wana au Barcelone ba visa et c'est pelara déjà c'est peli kutu bilamba kutu na kabana 2017 to sepeli mbala moko boy na tindeli RK ba visa au Barcelone on mona teke na kombo mona ba sali erreur na zonga erreur
Maman na banda zo mbongo asuka yaka ozwa 4000 dollars ou 5000 dollars boy. Banda maman na kende numéro maman na le karaté o kale ba pesanga. Numéro maman na le karaté ni te oh. Na bandi ko zo ba attention maman so bandi zo ba attention. Comment c'est fait tu vas viser bimi? Visa et bimi mbongo ba billet ezali. Oh ba yo pesa ba zonga ba passeport to kende passeport ti lelo. Donc passeport ti lelo to zoate ya mwana nga na zoate et l'autre côté donc balianga mbongo 12000 dollars ba passeport nga na mwana nga ti lelo. To solo na Caleb. Ba kata na kuna ba zo compromis atinda ba voice. Andimi abando futa nga ata 1000 dollars par mois. Andimi abando futa nga 1000 dollars par mois azong sa mbongo na nga. Aseskiza ata 1 franc président Caleb a futa te depuis 2017. Na tikele ki tonabi teza ya quand même tozala bien na koko me mango ba chochote ba maki ba ki impolitesse na manqué to tikele eta soki apone na mbongo nda lobaki apesa tilelo koto mususu soka ke ba tunende ni dossier Barcelone pour dossier nga o ba tout ya théâtre ba yebi ke président Caleb a escroquer mbongo soki ba tunie boni dossier ya Caleb ya Barcelone o na zong sele mbongo na na zong sele mbongo na président Caleb yo zong sele mbongo président Caleb a ABC Batouké à sa zone on a bango artiste comédien MSO c'est pas la peine de tout le monde allait content te batuna président Caleb alors que de azong selingambo naza devant micro président Caleb yo zong selambo a voyage bo eskrokanga banga nzambe o sambela so ezala nzamba magie to nzamba solo yo zong selangambo ozong selanga te loko te mbongo na nga ya pasi président Caleb na ba génération na biso bo faire simba 12000 dollars. Ah ça la démarche à poto yena mwana na yeba kende poto yo o préféra o zwanga yo ba no nyoso tina ba ona poto ti o tina ba ona poto o tina pe mo sina ona poto donc ngas ko pona kende poto yo zo skombongo na nga o escroka yango ngaso na déclarer mbongo na nga pas za monga mutoki na biso président Caleb ngati kelo soutan ba vos onzimaka ke o bando futa nga 1000 dollars par mois na zanango na bomba eloko te na bungise eloko te. Parce que on a porté ma plainte partout, tu n'as parqué plainte nezala. Mais na tika na ngapo ba pekisanga aza grand frère to koko ke bongo tout solo là à l'amiable. Mais aller président za ana motema mabe. Président Caleb wa motema mabe nga lo baboté hein. Non na leke mission te na gafele ya moko jamais non na salango. Attention ezaki bino batu botala nga mbongo passe à Congo ya moyi makasi boy. Jeune fille ko anga siko na zui yango 12000 dollars sa makambo bimana mwana he. Mbongo pe kindumba te mbongo mutoki yo ozwango o meliango kaka na konyo so donc ko yo na leki no na mama Charlotte otinela bomela mbongo na nga na yebi ma Charlotte te yonde mtwela biso ye président Caleb non manqué na nga te no ba vérité mbongo na nga soko bimisa ngote walai ngo beta ngam ple pomoni tout partout au kuta no président Caleb Dieu m'attend parler nga so na monyo na nzela na wapi so bominga te. Ce que bominga tout betinga na nzela te lobanga te parce que moni batu musuba nga respecter tel cas la professionnelle depuis 2017 ba escroquer ngambon batu combien de personnes combien d'artistes et comédiens ba Barcelone otikele mbongo belé bongo tout le monde a lobango na yebi pe ke na tout le monde a lobango otikele mbongo belé boy yango zalaka likangu netonini président Lombe bazabe ba maître bakola na bango petit na kendaka na ngepa président Lombe penza isanga ke notre porter plainte. Bon, en fait, nabande ko nanditi le nandimate ke président Caleb Azescro. Côté là inde to zalaki nande to bande dossier nandimate ke koma boy. Tant nandimaka na zalaki vraiment un peu contente nabi ah. Ndako tunabaka ah sur 12000 so bozon c'est là ata 10000 ata 8000 ngana zwala ngai le reste na ekene nango. Ata kutu babi kimote mamabe. Kimote mamabe na yibi yo pété na yibi pe moi sino ote na escroquer pe nanda kuna ote mbongo na ngamoko. Tout le monde a péqué ça na moni président Caleb on dirait on a vendu avec été moi na oh donc à 100 dollars na mato yebi makaye mais à 100 c'était président Caleb au petit na au petit là yo président Caleb au petit mais quand pe pas na bakse lo pe implice pour ne longi na mbongo na ngeza te ko kabela kanga ngane na pesa ko pour na voyage parce que yenda yebi ça nga a sala makambo voyage yango pesa qui confiance pesa confiance étant que grand frère donc c'est ça. On comprend donc Moutounio so a regretté na ba sobe ba simba mitu barça pourquoi ba papa phénomène ba simba mitu Barcelone pourquoi mbongo belé bongo na ba âge na bino be ko simba mbongo bongo pe wana ba bulo bimba mboka na mwana
pe olingo bima mboka banzela ba Russie te nzela ba Turquie te o bato badindaka na ba mayo olingo matapena na avion okende na mwana osali ba effort non comment se fait-il lié à escroquer yo en tout cas président Calais ngani na zape bena nitso ngape na tomboki na ngal kola mbongo na ngado na revendiquer ba droit na nga na revendiquer mbongo na na déclarer mbongo na nga chaque jour soki na lali na lotio na leki na banjo le mbongo na nga pour le peut-être na bilamba na le mbongo na même sous deuxième tour na le mbongo na nga ce que malédiction na maudire yo parce que ça mbongo na nga ya pasi président Calais be mbongo na nga ya pasi na tike li autant ce que mon le ki wa no ka escroc nous sommes le président Caleb. Peut-être que nous sommes le loco. Voilà, président Caleb, Zala gentil, vraiment, Marambaboué, Karine Mokondi, la baronne, Marambaboué, Zala, 12 000 $. Mais là-bas, la patronne. Ah, c'est tout. Président Caleb, jamais que akuta na bato mususu na pesa Barcelone yo pesa ngambo soki esikoka ngambo na ngate peut-être ngana za pela voiture ata 12 000 $ na kinda ninga pela ninga ko vivre mais vous na za na voiture na ngana sombi lelo lobi na kena we betani kuna sala accident panze na ebiki te na sombi ki voiture e betana ke sala accident na boaki ki ba esikoka ngambo mbonga Congo mais to continue mbonga ki tino ko kasu ah to continue ko zola de la Cruz calme to continue ko non ko kasu te président Caleb tema malamu zala pena motema malamba o ba mona nga mabe bo me ko pesa président Caleb monga c'est la table de ko na bino voyage tant on escroquer bino ne bo comprendre qui est lui donc est-ce qu'on a ina nga te butaka depuis 2017 na pesa na otala président grand frère na ko comme memba mbangu te na éducation to joie boy na boy maman biso patience ezo futate patience e futate pako kutu pour Saint Paco aisanga Barcelone et ambongo ni faut l'année Saint Paco na kosi poto tika ba sambla Saint Paco camarade Caleb esanga mbongo no il faut azongisa na yebi dossier ote na yebi dossier na ngate mais to continue na tike lioton pesanga mbongo na nga président Caleb na bona nga ba problème pesa mbongo na nga. Et voilà, j'espère que Bouti Koyo Kawana, Naomi Barcelone, votre actrice, azo déclaré, azo lélalar naye, parce que biso to vérifier information, to yoki Naomi Barcelone azo lélalar naye. Mais est-ce que c'est vrai? Ils ont 12 000 $. Ce qui est 12 000 $, tu sais qu'il y a président Caleb Toukeba, na président to Norakaye, tu pèes ça qui est respect belé, ba arranger dans l'amiable. Ba ton solo kaso bazo mona maramba boye. Ba tu mususu ba koya ko profiter di oza maloba géri comme tox. Donc président Caleb, ce qui est comme maramba vidéo boye, eza malamu te, luka petit na yo, moni na vidéo ninga zolo ba petit na yo. Et puis, dans le monde entier, Naomi Barcelone a expliqué, et c'est son importance, c'est qu'on a expliqué, n'est pas bandaki, n'est pas ça qui va démarche. Donc, tout le monde est bon. Si comme moto est ali, il faut que bon moto. Famille koufarate dit, biso surtout aux abana tata moko maman moko théâtre et art dramatique. Et puis là on a sepé dans Naomi Barcelone. Azo respecté Gravie naï. Biso to linga bon. Mais tu ebi que moi kanda pèse et ça na kata vidéo na moi pe maloba msupe o se pelisipe batu msute parce que président Kalepe azana ba fan naï. Naomi Barcelone pe azana ba fan naï. Mais ce qu'on a zo senga na bana poto bato bozala kana bana Kinshasa bo baka te kangisa ye sala boye. Vous pouvez savoir conseil à bongo tsedi. Oui, bisa bango neige comme to sozo bisa bango ba arranger na ndenge ya famille. Le gars là hier moi zo reconnaître que ba sola ki na président Caleb a nopé ça 1 000 $ par mois et ça déjà démarche moko ya bien. C'est to commune na justice ndeko e ko kata likambwana na justice so ko makambu ya pesa amende sala boye. Donc, toi, arrangeant et ça la bien pour mon nguna, batana solo kabako tati. On est à Malobagérie comme tox chaque Congo y a comédien quoi. Agemi ko na remis chaque Congo ba politicien. Pour mbilinga ezo kota na politique na ebiso ki sombalanga na niveau moko don ya dégâts. Amna lobo na ebité ceux qui koloto na gotier business à contredire to parti comme tox à contredire.
sombalanga na politique ya dégâts. Mutazalaki awa lobby akomi awa. Mutazalaki awa lobby. Bana poto, j'espère que Gira Salim Moussa naye. Yo pour autant la vidéo, ato kuti titre mususu. Kolobate ki o Gira Koteli Naomi Barcelone. Gira Koteli président Caleb Toukebana. Jusque là, malgré français à moi milinga ponanga, je suis au milieu du village. On a français mais ça n'a pas parti comme ça souffler, il faut dans le bas bon. Je suis au milieu du village. Yo les kinga dans le français nga les dans le balingala. Dans le balingala qui toko. Donc naza au milieu du village. Malgré l'église mususu ils au milieu du village soute mais ngala en tout cas dans émission yo. Batu bolani nga bino mo bo mona ngati. Naza au milieu du village. Donc na pesi conseil président Caleb petit na yo boma moto bo solo la ndenge boyokanaki parce que le bien na ba voice oyo lobaki ke wano futa par mois $1000. Naomi Barcelone pe ndenge sale mission bongo nga kutu na ko senga lem susu ezala kaka moko wana parce que so tali moko na nombre de filles ngo pe etalami parce que yanga yeko bakisama po eboma moto vous savez nango te bana poto to boma moto to za na famille théâtre sangisi biso te bi pe lobité président Caleb osunga Naomi Barcelone lobby pété Naomi Barcelone otala il y a nga difficulté na sungaye mungu na satana kota te bato bazaka be lobité bazaka bi loba lo bate ba makujo so ba mona makamba batuté surtout mama ba comédie ya onde ba tcha ngo pela na mutalaka comédie comédie no ebité Nzambe ya fumuki mbango alimbisa binodi. Merci beaucoup to komi na suka. Waneza conseil à Jerry Kobetox pour arranger dans l'amiable mais affaire à suivre to kolande lango na lisu likolo lisu to pesa rabino toujours ben information. Donc biso to zawana pour na pesa rabino ben information. Sans ko pesa rabino ben information éviter ce to komona na ndenge nini. Le yango moninga na respecta kabino na tombo ela rabino drapeau bana poto bana Angola bana Canada bana monde entier bana Australie bana Nouvelle-Zélande bana Suède. Dans le baraki, ceux qui makasi na binote peut-être biso baoyo to sala musalo te. Donc na likambo e côté l'idée comédien oyo. Ndenge bokota ka ba matanga na biso, bokota pe makambo na bolingo ya matanga wana. Parce que na minute za pe ka lokwa matanga. Po mawa wana o Naomi Barcelone azana ngo za pe maope ba fan na ye bazana ngo batu musupe bazana ngo. Ko sepela pete oyo bande ko musuba sepela ngo bazaba fan ya président Caleb ezape mawa mingi. Donc poto bo mama wana boko talikambango pour pesa ba conseil bien ko tia songi te parce que niveau ya to ya songi comme na net na réseaux sociaux na habité. Merci beaucoup pour continuer à s'abonner à Congo Check Check TV, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox DCCT pour se péter. On a bendi moi bien Bota deuxième république mobile ali tutu et puis ya mbuma zone. Merci beaucoup na bandi ko nyoso na zolo baka bo partager vidéo. Tindela muninga ko bima égoïste te. Tiela muninga na WhatsApp, na Facebook. Poto kendeli boso, poto zala informé. Donc bosala ka yango. Merci beaucoup na base nanga IDPS ka ndinga na oloba. Base nanga IDPS na tika na bino. Président Chibaba Benda. Merci beaucoup. Na pesimbote na Francis Thio Moulouba cher. Merci. Tokutana à la prochaine pour Tozolo Baki. Congolais Téléma, Congo Téléma. Combo émission. Mwende to télémina likama Naomi Barcelone na président Caleb. To télémina ndenga bien. Yo moto zo raisonner téléma na ndenga mabe. To ko beta okubunzila. Buka mona buka kukila. Baka tula pele vena ba odi. Merci beaucoup Vezakari Baba Sepo. O diminelinga ba petit wana so mike wana nga ba sakala nayo. Merci, bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check Check TV, Yassi Mutombo. Congo Check Check TV, Yassi Mutombo.